Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo check check TV. Love la kanona bambote partout place bozwami la kanona binoye yo mwana muluba botama mulubo ka sentiment na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo na George Junga otete la kema fumbe bambote na vraiment belé siko zwami mama Mandongo la patrona motema ya fioti ngoma bambote na yo toujours dans Love na émission na vous avez droit de savoir bozalaka toujours na droit koyeba to pesa rapo bino boyeba. L'histoire na biso ya lelo vraiment eza pas si peu mawa. L'histoire na biso ya lelo eza boye. Eza na ndeko moko mobali. Ye pena chic na vie na ye to ba classe atanga ngote. Première primaire atanga ngote azwa temps ya rovana na bonté. Mais ndenge kaka ezaka mutu mususu atangi te mais avivara côté batu mususu pe baza o baza utile na société basala makambo bien. Azaki na vie na ye moko boye ayoki kopa musala moko boye kopa musala mais ndenge bando senga mutu moko boye aza déjà licencié ndakoki kosala ngo mais tonton na biso wana ata je suis ya pamba yebe okomate bande ko balandi tellement zaki na vie na ye wana ye na vie na ye wana bayoka naka alela vie na ye fort habite kopa nga fona pesa ngo vie nanga akepe abeteli vie na ye lisolo amimi pe vie na ye akuta nisie na mutu wana ozaki ke azo engager bato ba engager pe vie na ye pa habite petit na ngai lokola ye pe bagage moins mieux vaut vendre rata moni bato bazana ba entreprise mais loko boye kende ko tika place boye zongisa boye mwa mbala bando sala bongo toujours mususu kaka ndenge zaka na ba misala ngo ba lobike non délégation il y a 2 personnes faut pas voyager ba kende koyeko la formation moko na France vie pe le roi zaki mokonzi a commis liste batu Mathieu petit na wana mimai na musala te petit abivie opportunité yango emonani nga le roi ngai chic moins to ba tika ngai na kende na nga soka to komi kuna nga na encourager na kokima na ngai na okima na via boy via lobité omoni nenga za boy koki komema na banga na musala nga pona tino na poto eza problème to de vie pe ba relation de je sais koli promotion pe na musala de je sais mati bon petit pe akanyi na epe ka muté matikali bavanda ka après une année wana batu ya misala kaka ndenge zalaka to baba saleli vie wana lisolo papa Jean-Paul basaleli likita ndenge za boye ye patron mona rapo ba sion bazala wana ba matia ba grade te yo muta sikoye maman ba pistonné yo o mati maman pe ba grade to ba tumsu bazale wana ba sepele na ngote ba mbiaka ya entreprise wana ba sepele na ngote ba komi ko luka mutu nini akoki ko imiter signature ya papa Jean-Paul wana baluki tie simbi ba beti pena banko bien ba beti mbongo ya bien na entreprise makamba bi marate ebimi bakangi papa Jean-Paul mais jour bango bazo sala likita wana ke photo sala papa Jean-Paul boye petit ya papa Jean-Paul wana ninga zaka na entreprise ye musane ko yenga komba ka pangusaka batindaka ye musala ya sala na entreprise na yangwana ayoka ka bango enregistrer en filmer bango ndenge bazo salele likita bandeko papa Jean-Paul ndenge tozolo babo azana prison na biso awa na Congo na makala bakangi ke mbongo wana yene muta détourner yango papa Jean-Paul a ke prison une semaine déjà ayebisi petit na ya keiti na ndako vie na ye alobi ayebisi moi ça vient na bandi otalisa ye tala boye mais po mobali no abimeza na maboko na ngai tala mobali na yo na musala nde na pesa ye nde na pistonné mais eloko moko ta malonga na o se retrouver teti le longa na soufaka ibino boza bien boye
Moi na bika cité lokolo na image wana pesa nga ngonga na sana mbongo na kopesa moi mbala binga na lingi mbongo te nga na lingi fona bima na yo to ba ngai na yo to bima pena butu mobimba po ngai na pesa carte wana bokene nango kote bazo sambisa mobile nde mwasi azotuna apesi lisona ya bi darling love bobeta ngo na plateau ya vous avez droit de savoir bozala mwasi na mobali nazo ebate na salani est-ce que na bima na petit wana tuba mwana aza kutu aza pas même kutu na niveau mobali na ngai te na mikitisa na bima na epo na kaka liberté mobali na nga ou bien na salani yango nazanga moko te na plateau metiti maso koki kofongola balandi nyonso ya Congo Check Check TV o ba message kolanda émission vous avez droit de savoir ba mona ba invité nanga nazana bango lelo na plateau bazo intervenir na sujet na biso ya lelo na kobanda vraiment hein j'espère bon mon hein elonga sika na olinga yemo kwa se présenter ngana tia ba commentaire te bonjour se présenter Balandino sur la Congo Check Check TV bazolanda okombonani kombona Neftali Ndaya metiti mazola biso vraiment Neftali Ndaya bien kalaming te par rejoindre biso na Congo Check Check TV on a déjà annoncé ngo liloba déjà c'est utake pas mokonzi darling peka a confirmé quoi azo rejoindre biso aza chroniqueuse na biso mon nom ya liboso na ba fan tour bazotala yo ba moni yo lelo vraiment na Congo Check Check TV mon anga liboso ezake na pesi bango mbote bisika nyonso bazali santé malamu pona bango na sepeli ko zana bino journée ya lelo. Merci beaucoup Neftali Ndaya. Président Billy Mbiye, bonjour. Ouais, bonjour la canonne, Mon nom est Liboso, na ba fan tout au bazolanda. Bon, on a pesi mbote na batu tout au balanda biso na Congo Check Check. Na pesi mbote vraiment na Carmela Kabamba, le cœur de l'homme puissant. Na pesi sous mbote vraiment na la femme et respect à vous, la femme qui marche dans la volonté de l'Éternel. Comme la Bible nous dit, la femme soit soumise. Tu es toujours soumise à notre papa. Maman Mado, comme Maman Madongoma, Bambo Tebele, Pena Place aux Ali. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vraiment si j'ai un biso bien, de qu'on a mis moi si n'enga pesi. Ndenge mobali na ye azaki na ba moyen te mais petit na ye a pistonné ye a pesi ye musala mais mobali na ye ndenge zalaka mutu aza mutu mais atikali ko aider petit na ye te mais lelo yo liberté na ye zo dépendre na petit wana o ya boya ko tia liste pour akende na bité no banano analyse pas ina yo bilimbi ye analyse d'abord pas ina moi si wana salani n'est-ce ka coucher na petit mobali na ye ou bien salani Bible zoloba moi si au pena mobali ya bali atie na ndako na ye babinga pena moi si au basali mariage nzoto na ye ezaka pona mobali na ye soki mwana mobali wana azana carte azana ba image posa na ye ke abima na moi si ya vie na ye du monsieur tu es fou toi parce que soki ke ba proposer bon non Bilimbi so na koloba azafu ndenge nini ya petit conditionné pour liberté na ye zo dépendre na petit wana sko vie wana ndenge za kaka o ne baloba na vie on sait jamais vie ayeba ki angote asosa ki déjà mabe est-ce que soki lelo mona mwasi wana ndimi ya coucher na ye azu image mobane ya bimi yo kanye nini otika la kana na souffrance zo mbongo bazo proposer yo zwi mbongo okanye pe vi na yo okolo bataye bosomelanga mutuka bosomelenga lopango tellement que vi ango azali jana bambongo na ye na musala salaka tu vois alors basomela ta lopango quelque part basomelo mutuka opesi image muto abima ce n'est pas que moi si a muto libala yo te yenenga yaka na pale wana et pas vie na ye aye kolia aye komela ya chaka misuka ke pas moi si a vie na ye tu vois abandon baka ke mokolo akozwa temps yango siko profiter moi si messieurs je te dis zwa carte tu wana pesa maman kene muto abima na prison eza place à vendre te netinga ne na banga kutu la police ngana linga kutu atama kama bakanga bachena na bachena en entendant ata na ban libanda à la police te parce que nous a limité prison eza place à vendre te
pesa image wana mutu abima na kati ya prison. Yo zombongo ba proposer yo ki ne soma mutu kana osala ba ambiance non parce que ozana célibataire, ozana mutu o telengana. Okombaka na kati ya société. Olokotaka ba sachet na kati ya société. Et maintenant soki ozi mutu kana yo, ozi mwa lopango na yo, o s'en sortir. Ki oke no bimaka na mwasi avie na o. O est-ce que mutu na ezo sala? Merci beaucoup Bilimbi ozape morote na plateau tozana Neftali awa Neftali olandi ndenge Bilimbi asali analyse na ye alobi ke maman na biso koki ko coucher na mwana mobali wana te jamais petit ya mobali na koki ko coucher na te attends que moi si eloko bongo ya bongo ekomelo to balata na noise to koma lokwa na théâtre zwa rôle ya maman wana jouer ngona no analyse d'abord epai na yo en tout cas pona ngai eza po papa zo bapo ayebi pasi ya prison tende ezalaka ayebi pasi o mwasi azo ressentir na minute ote bon mpona nga abima na ye kaka po eza vie ya mobali nde eza en jeu nde mobali na koti kuna toyebi te soki baosala ye nini soki makambo eki koleka nde nini kuna mpona prison ezalaka te mbamo okei ya pas de rose là-bas eza te okei bapesi soki ti non faut souffrir. Maintenant, pour mon mobali à souffrir, moi ça zota na nous pasi oyo mobali na kokuta nango kuna. Nde eza nango bon, eza facilité. Ya kia longola bilambane devant petit wana. Petit wana za besoin ko régler ba compte na mwasi wana. Na mobali ndenge ya zo mona ki apesa ki passe na musala. Mais anyokola ki na pona okende ceux qui vont au voyage place il fallait kende. Ndenga kata ki wa déjà c'était pas bon. Mais et quoi ya mais moi si ya mutu quel que soit moi aussi babali nzoto no eza pona mobali na yo mais et okoma likolo likambo moko boye o céder ka facilement boye mais ce kalingi mobali ne il faut salango aza obligé au salango eza tazo salango pona sentiment okai po salango te ata bakange miso ata za aveugle ko salango te eza pona bien ya mobali na ye nde yango alingi asala yango nzoto oyanga na balio na chona ndaku nanga quel que soit likambo ya ndenge nini tu n'as pas droit ya kobima pena na mobali mususu ndenge muto na bando sala comment est papa Jean-Pierre Papa Jean-Paul Papa Jean-Paul na tanyo sur salagi na société toi tu manques l'argent zombongo na ozana ngwana ba somba ka ba année ya prison tellement que bakate combien des années s'il vous plaît. Bakatele combien des années? Non, procès a sali déjà une semaine. Non, nous va clôturer. Te po bazo luka non, nous bazo sala non, nous po bazo non ba preuve. O eza kezo like ça ba tie na nous po yene na mitso na za mokondi. Signature ba mona ki ba ke ko binsela mbongo na banque zaki ya Papa Jean-Paul. OK. Papa Jean-Paul. Tellement que dossier zana no bongo. Yo bambongo no zana chaba mbongo no Angers. So ke ba okatelo autant des années na kati ya prison, somba ba année mususu. Mais pour moi, si nga nako kabola moi on me partage pas. Je ne peux pas accepter que ma femme abimana mutu mususu quel que soit ba passe na zanango. Eza pona ko partager moi cité. Eza na se à consentement ya moi cité. Moi ça zota la banne. Yo mto fute bon classe le mbala van na prison. Yo mto fute la bango. Mbongo nyoso mo sali musala. Non. Ko futa te bazana compte na banque te. Oh. Na banque nanya biso ke musala ba ki ko ndima a somba liberté na facilement. Si vous comprenez que Azaki na yem ta signé kango effectivement yem ta signé kango ponanga ake ko somba ndenge ni je te dis ponanga na souffrir na beta 20 ans na prison mais bombelanga o yanga eza privé yanga yi papa eza ko souffrir mutako bokolela bana koleka yemo soka azali banda azate. OK merci ozana posa o sauvenga mwana mumbale wana aya azana malade ya sida aya tikelo sida ngana bimi na prison na ye na bimi na yo na sida na kuvis ko na malade ya sida vaut mieux na souffrir na prison. Papa préservatif musana onini est-ce que toi tu crois que garçon na zondi mabi abi mabongo papa yebsa babi mané moi c'est pas faut poser ba condition na ezate ke aokendeka loko antaba boye abimi na epo abi se faut mané fomba abi ma prison. Je te dis NON na nzoto yanga na mwasi o yanga papa komeliote yango zolo babongo mitsa na place ya mwasi na bana na inde bazakuna yo mizwa mitsa na place ya mwasi na bana pona minito bana bazo souffrir papa za na ndaku te eza bango nde bana pasi yo za na pasi wana te
Yo comme mozoloba. Je parle de famille. Oza na passe ya bana wana te. Bana il faut batanga rentrer yango. Rentrée scolaire yango bana il faut batanga. Je réponds encore ma question. Je parle de famille. Oza na famille mais famille. Oh moi si azo sentir sikoyo. Oh moi ça nango sikoyo yo za nango te. Moi si ça n'a pas si parce que mon bala za na prison. Alors pendant qu'on trouver solution, baglu bazwaka quelqu'un bon baza nango na compte na bango parce que na moment onyo so muto asali musala. Azu ba promotion bita muto azaka promotion na musala. Papa Billy na koki ko sala nasa mwa résumé na mambuye ozoloba mbongo ebungi na musala eza somme moko eze belé tant ba moni que au côté prison ça de une semaine ozoya ko proposer kuna bato a parqué que non on a besoin na bimato négocier na somba prison ba romona mbala moko surtout les entreprises moko ya munene ya mboko yo non makamu nyonso oyo soki komika na maboko pena ya justice balukaka mutu asomba nini liberté provisoire neti bato ya minene wana baza déjà ki baza bakinga na ba société tu vois asomba liberté provisoire aza libanda mais bazolandela makambo wana po baye ba ke vérité eza wapi tu vois tema ya mutu munene aza na bambongo na ye akosomba liberté provisoire tu vois là je te dis ma sœur komeka kopesa nzoto na yo pa mutu mususu te. Et surtout aux amosia libala o babali na mbongo na pasi oyo pena ya mutu tu sais que babali na mwasi wana na bazui musalati baye ko pesa musale pas moi na confiance tu sais pasi nini yo mona na mobali wana kaka boye mbala kataka boyo mutu ayo matana mbetu mbeto ya nani mbeto ya na oyanga na lalaka jamais. Yebisa mwana mobali wana zwa carte na yokende ou bien benga la police kanga ba porte nyonso place mwana mbala koteli benga la police aya tant la police aya ba kangiye ba botoli carte makambo mani kuna ki opesa temps ko solola na ye tu ne peux pas l'autoriser ki opesa temps imprudence rekota na carte na tina ndaku na ye ya mama wana kezala. Est-ce que maman ndenga beti solo lobi que il faut que na ndaku maman pour que ça soto na kata ndaku wana et puis le comment faut ba papa ba bundaka na société te. Jamais batikala obunda na société bazana mbongo oyo o mobali wana po bango ba bafuta kay mbongo mobali azana ngo eza mukie makasi et puis so asali on pona bien mobali na famille na e komame wapi. Je dis ceci soki kaka ke babunda kana société te mais c'est que je sais la Bible nous dit muto nyonso pena azo se confier pas Yesu ayo kamarasonité tellement que yo zo se confier na Nzambe o boy ko trahir mobali na yo o boy ko sala buzoba o pena Nzamba ko supporter te je te dis Nzamba ko kota likamo na yo. La Bible nous dit invoque moi je te répondrai invoque l'Éternel Dieu c'est ça. La Bible nous dit na minute eza mamba Bible te eza mbala za na prison ce qui Bible eba que mbala za azana raison mais kala déjà ngaza libanda et puis nga nazo comprendre te ngozo kufa na ke nzoto moi c'est ekokoma maepete ce ka zuka maya pio asokoli esilit likambo ezani kuna na kati bilimbi omoni tangu bato bapesaka bamasolo na bango ezaka po bazwa conseil pour moi satuni asalani est-ce que ACD ou bien ACDT tozo chité déjà conclusion na yo et puis conseil ni nozo pesa na mwasi oyo problème o ekomeli lelo petit ya mobile na bi po mobile na yo abima azala libanda il faut okucher na ngai. OK madame ponanga na ko autoriser ata mokete ke longola bilamba na bilamba na yo fo longola liboso mobile wa balio tellement que zabongo yebisa mwana mbali wana boy ça va to sala ngona ndako na ngate to sala ngona hotel tango zonzi ke nzela hotel ozana téléphone o tindi déjà testo bambila balanda basoda balanda bino na hotel tango mozo kota na hotel avant que olongola bilamba na yo bakanga mwana mobali wana baboto la carte bamema ye kuna poke osala nini o sauver mobali na yo mais likambo kolongola bilamba ma sœur je te le dis ne le fais pas comme meka kosala ngote parce que ya liboso osana lisumu pa nzambe osali na lisumu na libala o ya yo oyo kisi nanu pena famille soni parce que mwana mbala na kobi mana azo filmer yo vine ye aza cameraman ozomona ala cameraman okoza azobima na azo filmer abimika libanda boy a publier yebisa nanu otika na susu wapi vine yo ekosuka ndenge nini
s'il vous plaît, avec tout le respect que je te dois, je te demanderai ya komekate kolongola bilamba liboso mwana mwasi wana. Nzamba lola asunga motema na yo, nzamba lola akota likamo parce que mobali na aza innocent. Tant tozo ko likamo mobali aza innocent. Yeba ke innocence ya mobali na yo ekoloba, ekoganga. OK maman, komeka kosala yango te la je te le dis. Mwana mobali waza na carte, waza na image. Soki ozolanda biso. Mutu wana za vie na yo. Yo mutu olukela ye musala. Quel que soit boya o voyager, sala lisusu bolamu, bolamu epolaka te. Zoka image wana pesa ndeko na sa nini abima na prison. Bolamu epolaka te. Oyokinga. Merci beaucoup Bilimbi. Neftali olani ndenge Bilimbi apesi conclusion na yo et puis na conseil. Pesa conclusion na yo, na conseil ni noko pesa na ndeko na mwasi oyo vraiment azoye bata sala nini. Bon pona ngai non loba pona bien ya bana. Na bien ya mobile na po ba jeune ya kin oyo baza bato pesa confiance te. Pona bien na ye na bana na bien mobile na ye asala o mwana mobile wana ABC. Po ekozala secret ya ye na mobile na ye eketika la ko malibanda ata jour mon côté. Et puis tant mobile au mona ke moi ça sala pona bien na ye mobile ko yeba ndenge nini ya ko couvrir moi si na ye. En tout cas, on est pour bien na ye na ban. En tout cas, ma soeur place aux ali. En tout cas, meka ko sala pona bien ya mobali na yo na bana na yo. Nde yango wana onazaki nango ya kolo. Merci beaucoup. J'espère que comme déjà na souka déjà. Eh Bilimbi tension ezalaka kanzambe nanga. Ba bona Congo check ba benga babi darling yango bilé alingara sala nini. Mutu tozaka na plateau, ya vous avez droit de savoir. Ngai la juge président bino boza ba avocat mutu na mutu azopesa azosambela na ndenge na ye to ba ya sambi na ndenge na ya bi mama na biso asala ndenga moni Bilimbi ye mot de la fin na yo et puis bambote na ba fan na yo soki ezalaki mbala liboso tozala na plateau te na bengane na plateau. Oui, on a bengane na plateau parce que oui et lo esala nga pas ezaki mobali aza na prison yo zolo bakena sala ngo tant mobali ya to solola mobali abimika boya ibiso e osali nini punga na prison pesa nzoto nanga ozandumba ngana ko vana mosi bongo ta pesa opesa kina autorisation ya nani osuka wapi mais avant sala ngo websa mobali na to sala ngo te websa mobali na mobali ngape na prison na ndimi na bikende panza makolo kena panza na mwana na makolo mwana moko mwana bitinda mwana ngana kabela kambo mwana na ndaya attention ko bande suma ka mwana te. Déjà si to sitaki Bilimbi et na pesi au mot de la fin et puis pesa bambote na yo. Merci. Mais na likolo bo comprendre nga na linga mabete boyebi na linga mabete atamuki. Na pesi na numéro na téléphone eza plus 243 89 77 59 669 plus 243 89 77 59 669 page Facebook nanga ezali Billy Mbiye. Bambote nanga na pesi na pena na Carmela Kabamba, le cœur de l'homme puissant. En place aux alliés à Londres na pesi bambote belé. Na pesi bambote nanga na Sanzo d'Acosta place aux alliés pena na pesi bambote belé. Na pesi mbote nanga pena lelo na pesa ka 3 personnes. Na pesi mbote nanga pena na code la mama tiama, code la mama pena bambote belé place aux alliés. Na bakisi siko maman à moi, maman chérie. Maman chérie. Maman yebineni to solaki. Salagane to sur la wana mikolo na bombo trop na bimisa te tana benga mama chérie ebi déjà qui nous libanga na yo bambote bele place aux alliés. Merci beaucoup Bilimbi. Neftali mot de la fin na yo et puis bambote na baye ya yo ya liboso na banda numéro na ngai po kami te musala ezali numéro na ngai eza plus 243 89 88 74 901 donc plus 243 89 88 74 901 na sepeli mingi na pesi mbote na Jericho Betox grand frère na ngai na Tendresse la sirène na Loticia na Paris otika nga na Goma na kin na Orlando pe kuna na sepeli mingi bon na boss na biso na pesi mbote malgré comme présent moi mobulu mais evanda. Merci beaucoup Papa Sibu Mutombo Neftali apesi mbote abu aobunga kombo na yo
C'est grave. Merci beaucoup. Merci Namba fan Nyoso Balingaka. Darling Love la Canona. Soki na tali na Londres wana na moni Maman Pascaline Mujinga. Bambo te na vraiment belle maman chérie. Maman Hortense femme sage. Merci maman Nanzwaki. Merci encore maman Madongoma la patronne wana marraine na bato Darling Love mko Darling Love obala mobala olinga bala ngaza problème faut tinda billet fio tingoma na maman Madongoma po bayaki obligé. Merci encore na mon réalisateur Metiti Mawa ça qui est toujours bon mona émission vous avez droit de savoir kitoko boy wana vraiment makasa Metiti ma na boss na biso papa Sibu Mutombo leader à Pembe check. Comment check check TV Yasibo Mutombo Comment check check TV Yasibo Mutombo